HP Media. Nga nazala un peu brutal. So na lingi na bala fona bala soit moi mo o aza douce. Soit mobile moko aza doux. Mobile lo ba mingi te. Nga zala mutakanda so na sala choix, il faut choix na ngeza la porter na moto azala la kanda te parce que yenda ko zala makoki ya ko temporiser colère na ngai. Yenda ko zala makoki ya ko kitisa nga soki na tomoki. Mais soki nga na tomboka na bali pe mobile tomboka mais ko zala terrible. Donc na yango tango yo soki ne ko sala choix na yo esengeli omi yeba d'abord oyo yo zali oza moto ya lolengeni oza nani. Est-ce que vous allez chrétien? Vous allez chrétienne? Tant vous allez chrétien ou chrétienne, tant vous avez la choix à moto, vous avez mobimba. Moto ou la choix. Normalement, il faut la chrétien. Normalement, il faut la chrétien parce que au Kabola na foi moko. Parce que ceux qui ont dit chrétien, on a s'engager dans la vie à mariage. On a dit ah nazobala nangaka paye moko boye pour akitoko pour azaboye. Mais yeba ke yote mtorobongisa mutu wana moto nde nzambe nde muta changer ka mutu bato yo ba bien na obaleka bongo ataza sula ataza pit ataza boy na obaleka bongo na ubongo la e moto azala makoki ya kobongola moto te nzambe nde abongola ka mutu ndaki mwasi wana po asala kanaye ndenge tolobaki la fa passer awo azana mbongo olandaki po abana osunga yo na mbongo na yo mais motema no ezalaki pa na ete. Voilà comment vous êtes fidèle. Si quoi vous avez choix na yo libanda mais moi si on ozoa kaka pa sunga ka na mbongo devant Dieu tu ne seras pas béni. Tu ne seras pas béni. Yo peut-être olanda ka mobali wana malgré ça apo ebi kaza na mbongo osunga famille na nga osunga ngai boye mais bolingwa solo ezatelelo ozala na mutu na moko pembeni oyo lingaka. Yango tozomona bato bazolela ona kangi mwasi na nga zobima na chauffeur mwasi na nga zobima na mutu boye na boy mwasi na nga zobima na voisin parce que tu n'étais pas son choix. Alors là que pour intérêt moko boye yango lelo lokola désir na e posa na e ba choix na e eza bato wana yango nazo kende kuna. Voilà comment passe ezoko takati na mabala pe ba victime ezali bana choix ya mabe ekitakati na bana tango foyer za ne sengote à cause ya choix ya mabe osalaki bana ba ozala ba victime. Motema ya moto ezali esika trésor na ye ezali si ton mari azali trésor na yo chaque fois banomona yo ozoke sengo soko za musiko balukosonga no kinda kuna mona mobile nanga parce que aza trésor na yo aza esengo na yo aza choix na yo. Moi si yo moko sala chose sepela na ye ndenge ozali okutana na ba critère no ya malamu epa na ye atoza musika motema no banozala ka toujours nazonga na ndako ndaki no mona mwasi nanga mais soki azala ki choix na yo te au préalable au sala ki ngo peut-être olula ka ndinga bana obina bien na fête au mona ki po asala ki maquillage moko ezaki kitoko. Mais tant que comme à un moment peut-être il y a réflexion sur un point au monde que ezala qui y était au bandol si je savais au bandako regretter même la douche au vent de regretter le bien ah si je savais bon asunga na ko kape ko récompenser autrement est-ce que vraiment c'est obligé na balaye voilà maintenant ba makamsu ba critère monsieur zo simba tenga na lingana ngabo o komi na ba problème ebele kati na yo o komi soko ina ndako za suna kimia te et pourtant Bible lobi c'est lui qui trouve une femme trouve le bonheur. HP Media, la chaîne qui vous édifie. Bonsoir fidèles téléspectateurs. Binonyo soro bozo landa biso na pokwa na lelo na émission na bino bolingaka mingi émission Téléfemme. Émission Téléfemme ezali moko ya émission oyo esalami pona kotonga mwasi, pona kotonga mabota, pona kotonga bilenge oyo bazali koya lobi. Émission Téléfemme epesami na mosali na Nzambe oyo ezali ngai pasteur Noela Mungenga Chimanga na mipesi mbeka ko leka liboso ya etando ike na bino pona ko parler de la part de l'Éternel. Na kati na oyo etinda Nzambe atindi biso to ye pona ko yeba ko rappeler mwasi moko nani oyo azali ko yeba na kosunga
mingi mikakatano eza koleka kati na ba couple pe koyeba kosala de façon et que couple ezala solide pe couple eumela lisusu mingi koleka nazana esengo mingi vraiment ya kozala liboso na bino parce que esengeli toloba de la part de l'Éternel Nzambe apambola bino nyonso bozolanda biso na pokwa na lelo bino nyonso bozobenga biso bozo féliciter biso bino nyonso bozo prodiguer biso ba conseil bino nyonso na nzela na maloba na Nzambe tozomema biso na bino bozozwa ba prière na biso pe bino oyo nyonso bozui implice na nzela na émission Téléfemme tika ete Nzambe apambola bino na pokwa na lelo nazana esengo lisusu ya kozala liboso na bino pona kolobela likolo ya thème oyo to bandaki nango la fois passée thème oyo tolobaki likolo ya boponami ya molongani to ya mwasi to ya mobali ona lopoto to bengi comment choisir les conjoints donc lolenge nini yokoki kopona moto oyo esengeli na yo bosala na ye route ensemble pona mobembo oyo ya libala donc tokolobela lolenge nini ou bien ba critère nini ko permettre yo oyeba na kopona molongani na yo ya liboso tolobaki esengeli na biso koyeba ete libala ezali etinda ya Nzambe libala ezali etinda ya Nzambe pe Nzambe alobi ete esengeli bilenge balana Nzambe nde ayebaki na kosala libala asangisaki libala po libala ezala ndako na esengo esika wapi ekobongisa biso pe pona bokonzi na likolo parce que soki lelo oyo oyebi na ko réussir libala na yo te ozali prêt ou bien prête ya kokende na enfer parce que obikaki libala moko malamu te libala ezali esika oyo makoki to bato nyonso bazali kobima totali kati na bosangani ya mwasi na mobali tozali komona bana oyo Nzambe apesi biso lokola likabo bana oyo toza kotia na société bana oyo toza kotia na église bana oyo toza kotia un peu partout donc mokili esalami na nzela na libala alors soki na kati na libala au réussir te na kosala choix ya malamu nde lelo tozomona makambo ebele eza kobeba pe mabala ebele ezali kobeba lokola totaki koloba la fois passée likolo na divorce ba divorce eza kokoma mingi parce que bato ebele basali choix kolandisa ma volonté na Nzambe te bato ebele basalaki choix kolandisa ma peut-être miso na bango kolandisa ma peut-être apparence kolandisa ma peut-être ezali vie sociale kolandisa ma peut-être kosala ndeko moko plaisir kolandisa ma kobala na mawa donc biloko wana nyonso esali ete moto alonga na choix na ete ya libala be ya molongani oyo asepeli na ye basala libala elongo yango tozomona lelo vraiment mabala ezali kokabwana mingi parce que moto ayebaki kosala choix te nangolu na Nzambe tolobaki toza kolobela likolo na choix lolenge nini yo osengeli na yo kosala choix po oyeba na koresir na kati ya libala na yo tango yo sali choix malamu okozala pe moto esengo tango yo sali choix malamu okozala pe moto na kimia tango yo sali choix malamu progéniture na yo ekozala une grande bénédiction pour la nation pour l'église pour la famille pe pour l'entourage na yo mais soki osali choix ya mabe et tombaka toujours na bana oyo ozali kobota bakozala ba victime ya choix oyo ya mabe oyo yo osalaki yango tolobi tolobela pe pona yango oyo etali choix lolenge nini esengeli na biso kosala choix les choix du conjoint ou du conjointe tolobi Bible ezoyebisa biso na mokanda na 2 Corinthiens chapitre 5 verset 16 2 Corinthiens 5:16 Bible lobi Dieu seul est capable de vous révéler qui est la personne que vous avez en face de vous yango na tokotanga po omona ete ezali na makomi na Nzambe na mokanda na 2 Corinthiens chapitre 5 verset nango 16 2 Corinthiens 5:16 Bible lobi ainsi dès maintenant nous ne connaissons personne selon la chair et si nous avons connu Christ selon la chair maintenant nous le connaissons plus de cette manière donc biso toko tirer Bible eza koloba nous ne connaissons personne selon la chair donc moto oyo azali boso na yo kolandisa na mosuni boye oyebi ye malamu te
Oyebi malamu te yango tolobaki na émission na biso te koleka ete moto esengeli asala choix ya partenaire na ye esengeli choix na yo ezala basé d'abord epai na Nzambe. Choix na yo o confier yango elongo na Nzambe. Osala choix elongo na Nzambe parce que tolobaki mariage to bosangani ezali na ba base mibale primordial oyo esengeli na biso toyeba. Tango yo okomi kozwa aspect ya koluka kobala ya koluka kozwa engagement okota kati na libala esengeli oyeba ete na kati ya libala ya bokei libala oyo tozali na ba base primordial mibale oyo eza kotala vraiment oyo etali libala. Ba base na biso tolobaki première base na biso, le mariage est un acte hautement spirituel et doit être compris comme tel plutôt. Donc le mariage ezali acte moko spirituel. Donc ce qui est au mariage na point de vue spirituel te et cause à la passe pour yo oyebana kolonga libala. Tant que mariage ezali vraiment acte moko hautement spirituel parce que libala e outil na motote libala e outil na Nzambe. Nzambe azali spirituel. Nzambe tomona kaite, c'est lui qui a institué les mariages. Donc libala ezali liboso Nzambe nde alobaki na mukanda na Genèse 2:24 esengeli na mobali basangana, mobali esengeli azala ye mokote, mobali esengeli asangana na mwasi na ye, mobali esengeli atika baboti asangana na mwasi na ye. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc c'est la Bible qui nous dit, la Bible c'est spirituel. Nzambe nde a institué libala. Yo ozolinga okota kati na libala esengeli oyeba d'abord que libala ezali acte moko spirituel. Na kati na libala ezali na ba combat ebele parce que le diable au préalable n'aime pas les mariages. Alors ce qui destin na yo eza lié na bonzambe te et kozala pasi même pour réussir na libala. Tozo mona vraiment na kati na vie o tozo vivre na sena moyo oyo, il y a beaucoup de combats spirituels où eza ko peki ça peut ko telemela même moi si même mobali ko bika libala o to bengi libala moko esengo to mariage heureux na lopoto ndenge to kokoloba. Okomona ke moto azali malamu tango aza ko s'engager na libala au moment où elle s'est décidé à ça la choix, il y a des complications et bandiko surgir na nzela na ye. Okomona moto akomi na ba difficulté moko, okomona moto akomi na ba comportement moko. Donc il y a beaucoup de combats spirituels où il y a qu'à un moment où moto s'est décidé à ça la choix pour à s'engager dans les mariages. Yango tolobi ete esengeli au préalable koyeba ete libala ezali acte moko hautement spirituel. Tant que comprendre que libala ezali acte moko spirituel et ko senga na yo ozonga epai ya mokeli ya libala pona koyebisa que Seigneur me voici, Seigneur prépare-moi parce que je vais faire un choix. Guide-moi. Ce qui yo se confie na Nzambe na choix na yo et kozala difficile po yo oyeba na ko échouer parce que Nzambe a orienté yo na lisungi ya molimo mosantu akopemisa yo comment faire les choix parce que lelo oyo ce qui yo sali choix elongo na Nzambe te et kozala choix moko un peu compliqué parce que okozala plus basé na o etali peut-être matériel, okozala plus basé na o etali peut-être aspect physique, okozala plus basé na o etali peut-être aspect moko intellectuel, okozala vraiment peut-être okokipe ko se tromper na ba aspect oyo okoyeba ko se confier nango. Okomona ke non par après oyeko regretter lobi si je savais. Yango nanzela na émission Téléfemme, toyebi ke eza na babala ni mingi lelo baza koloba terme oyo si je savais, je n'allais pas épouser telle femme. Je n'allais pas épouser tel homme. Donc si je savais, ezali monde oyo ezalaka monde déjà il y a trop tard. Aussi au quotidien déjà, au moni que et simili sous-souté, libala pe ezalaka chemin il y a non retour. Et c'est ngeli toyeba yango. Libala ezali chemin il y a non retour parce que tant yo quotidien libala, yeba ke alliance ou bien lien ya libala ezali na yo jusqu'à ce que moko ya conjoint akoyeba na ko kufa. Tozu Bible na biso na mukanda na 1 Corinthiens. Na mukanda na 1 Corinthiens parce que tolingi to vanda likolo na makomi 1 Corinthiens chapitre 7 verset 39.
Bible lobby, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se remarier, ou bien de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans les seigneurs. Donc, aux hommes que balobi, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Donc, tango mobali, azana bomoi, lié à libala ezali. Yango ozana droit ya kosa l'erreur te parce que olobi ke na mekale lo soke simbite na longwa na libala na changer na kende ailleurs. Yeba ke aussi longtemps moko ya conjoint aza vivant, ozana choité. Donc oko demeurer kaka wana jusqu'à ce que moko ya conjoint na kufa po yozala libre ya kosa la susu choix mususu. Mais esengeli oyeba libala ezali chemin ya no retour. Tango yo koti na libala yeba ke ozali ko obengami na kwa sime oyo ozokuta na kati na libala yango esengeli oyeba kosala choix na yo dans les seigneurs. Bible lobi hein, il veut seulement, il va faire le choix, il veut être remarié ou se remarier seulement que ça soit dans les seigneurs. Donc la Bible nous recommande que notre mariage ou bien choix na biso ezala dans les seigneurs parce que muto abali dans les seigneurs même bavans et maré et kokoya mais baloko la baza kati na kolo bakoyeba na koyika mpiku yango ndeko oyo nanu osali choix te. Et c'est sengeli na yo sikoyo osala choix ya partenaire oyo wapi bokosala na ye route ensemble. Comment faire les choix avec Dieu? Moto sengeli asala choix na Nzambe toyebi ete to solo la kana Nzambe na nzela na mabondeli na nzela na prière. Tu dois prier, demander la volonté de Dieu par rapport ya oezali vie conjugale na yo. Ko senga volonté na Nzambe. C'est bien, c'est Dieu qui a institué le mariage. Zonge pa ya mokeli na yo plutôt. Yebi Seigneur, c'est toi qui as institué le mariage. Maintenant, je suis prêt ou prête à me marier. Guide-moi, conduis-moi. Yakosa la choix selon volonté na yo, non selon volonté na ngai. Tango yoko bondela, toyebi ke Nzambe oya sala matoi ayokaka. Nzambe tango to invokaka ye ayebaka na kotalisa biso même oye pombama. Yango Bible zoba na biso na Jérémie 33:3. Invoque moi je te répondrai. Donc tant yo beleli Nzambe na likambo na yo na problème na yo obeleli Nzambe Nzambe akoyanula yo pe akotalisa yo bibomba melo. Okokamwa na kati na libonde ni lotango zo bonde le Seigneur guide-moi. Peut-être regarde Seigneur je vais faire un choix na telle personne. Seigneur conduis-moi. Tango yo bandi ko bondela par rapport ya sujet na yo ya choix, au comment le Saint-Esprit a orienté yo. Peut-être s'il y avait quelque chose, oye bomba mi na kati ya ndeko yo ningo sala choix, Dieu est capable de te révéler à kolo ya kotali soki choix oyo ningi ko sala eza malamu te, ko sala choix ya wana te. Tango yo ko yoka Nzambe, okoyoka molimo mo santu, okosala choix ko la disa ba sentiment na yo te, directement ko comprendre que ah nzela o na koti eza na volonté na Nzambe te, pe okoyeba na kobima yango, o bondeli lisusu Seigneur akoyeba na ko orienter yo. Donc ko sala choix na Nzambe ezali malamu po ete olonga lobi na yo na kati na libala. Moto asala ka choix elongo na Nzambe te ezali pasi. Yango to utai koloba ne bandeli eza na mabale belé lelo. Eza ko panzana parce que bato basala ki choix elongo na Nzambe te. Ezala ki neloko moko epusaki yo osala choix na ndeko wana, mais tango moni eloko wana eza lisusu te, posa ya ndeko wana eza lisusu te, mabe ekoti. Tango mabe koti et compréhension koti, amour eza lisusu te, infidélité koti, makambo mingi ya mabe koti, lelo tozomona jugement, bamabala eza kobeba parce que moto asalaki choix elongo na Nzambe te. Yango na pokwa na lelo tolingi susu ko bakisa quelques principes oyo ko permettre yo pe osala choix lisusu malamu. Tolobi pona moto oyo alingi ko sala choix, il faut d'abord à comprendre l'importance. Il y a eloko oye alingi ko pona. Tomona kamoto soki ake azana besoin soit ya elamba, alobi esenge na ngana sombe elamba. Tozo exemple ke moto alingi abala. Alobi fona sombe elamba ona kolata ngo na libala. Akoza asa déjà na choix
pe ayebi importance ya choix na ye alobi elamba oyo ekoki kozala ndenge ya bato nyonso te parce que ezali elamba moko cérémonial donc eza elamba oyo nazolata na cérémonie na ngai libala esengeli nasala choix plutôt ya eloko moko ya malamu akokende mpe na maison ya malamu asali choix mpe ya malamu alati mpe elamba moni ke elamba eza malamu na miso ya bato na miso ya bédité azali vraiment en forme c'est ça donc ntango yo olingi osala choix esengeli oyo comprendre d'abord importance ya chose oyo olingi kochoisir importance ya likambo ezopousser osala choix neti na poko na lelo tozolobela mingi choix ya conjoint ou bien ya conjointe donc moto oyo akoaccompagne yo na libala moto akoaccompagne yo na vie na yo mobimba donc ntango yo osepeli kosala choix esengeli oyeba importance yango tolobaki bato mingi lelo bazoyeba ntina ya libala te. On ne se marie pas pour divorcer demain. On ne se marie pas pour abandonner. On ne se marie pas au que non, na yana meka, so que simbite na tika. Tolobi yango awa libala ezali chemin ya non retour. Yango Bible ezoloba que personne ne sépare ce que Dieu a joint. Donc tango yo zolinga okota na libala wana yeba ke importance ya libala nga na zokota na koki kobima lisusu te yango ntango yo yebi importance ya libala ekotinda yo oyeba mpe ntina ya choix oyo ozosala okosala choix na loyenge te okosala choix ya libala na se ya loyenge te to na se ya kwiti te to na se ya drogue te olobi ke non nasala choix avant nasala choix ya partenaire na nga namela nanu drogue namela nanu masanga mpo efungola nga miso na balola nanu motu non na se ya diamba non tango yo zoyeba importance ya libala eza koengage vie na nga eza koengage vie na nga alors moto nazokende kopona moto tokoki kotambola na ye elongo mpo na bomoi na nga to mpo na bomoi na ye ezali esengeli na nga nazala na titide nini oyo nakoki kosalela choix ezala na moma nini oyo nga nakoki kosala choix bandeko mingi lelo basala choix na moment oyo ya plaisir moko aza na kati ya fête amoni mwasi moko azobina bien amoni mobali wana nati bien amoni minda ya fête ezobaluka amoni maquillage moko ya bien donc mbala moko alobi moi je vais me marier seulement cet homme moi je vais me marier seulement cette femme donc na moment ni na circonstance nini okokosala choix esengeli oyeba importance ya choix oyo ozosala tozolobela mingi nanu bato oyo bazolinga basala ba choix biso tosalaki choix tolobaki yango la fois passée mema mokumba na bao basala choix malamu nzambe apambola bango bao mpe basalaki choix ya mabe mais baza na kati déjà libala senga ngolu na nzambe lokolo so okomi na 2 ans osali déjà 5 ans 10 ans koba Saint-Esprit akosunga yo okoki kozonga lisusu nsima te mais yo oyo nano okoti na choix te yo nde tozolobela mpo okwea na monde ya si je savais te kosala choix na loyenge te yeba importance ya libala nalobi yango awa eza koengage vie na yo libala ekoki komema yo na liwa to libala ekoki komema yo na vie libala ekoki komema yo na royaume de Dieu tout comme libala pe ekoki komema yo na enfer yango ntango ozosala choix na yo esengeli oyeba ko canaliser makambo nyonso importance ya libala oyo nazokota eza nini choix na ngai ekoengage vie ya bana na nga choix na ngai ekoengage vie sociale na nga ekoengage vie ya professionnelle na nga ekoengage vie spirituelle na nga alors ntango nazosala choix nayeba d'abord na comprendre importance ya likambo nini nga nalingi nasala choix ezali ya molongani na yo ezali choix elamba te elamba okosala choix par erreur eleki yo monene olobi non na ketayer a changé yango a modifié mais moto bokotambola na ye moto bokolala na ye ndako moko moto bokokoma ne nzoto moko esengeli ndeko oyeba koveille sur yango komona libala ezali eloko ya kosakana te bamsu basala choix ya mabe okoki kosala choix ya kozanga koyeba importance ya libala osali choix na ndoki osali choix na magicien moko osali choix na moto moko ya mabe lelo vie na yo okokomplike yango à cause ya choix na yo donc ntango yo olingi osala choix lelo tozoloba yeba kocomprendre importance ya likambo nini oyo olingi kosala choix yeba kocomprendre importance na yango importance ya libala mpo na yo eza nini
libala pona yo ezanine aussi longtemps koyeba importance ya libala te ekozala pasi po sala choix ya malamu wana ezalaki pona biso ya liboso yeba importance na yango après avoir koyeba importance ya likambo oyo olingi kosala oyo tobengi libala mpona kosala choix il faut omiyeba d'abord yo moko ozali ndenge nini yo moko ozali ndenge nini ngai nayebi ke peut-être tempérament na ngai ezalaka mabe nazalaka moto akanda-kanda nazalaka moto asilikaka nazala moto peut-être alobaka mingi nazalaka moto nazala ba maîtrise de choix de maîtrise de soi te nazala moto peut-être nazalaka brutal ntango nazokende osala choix na nga nakoki kosala yango ndenge nini tomonaka même na courant électricité esengaka ezala négative ezala positive po epesa biso courant ya malamu soki courant eye neutre ezalaka malamu te soki courant mpe ye phase positive ezalaka malamu te donc na yango ntango yo ozokende kosala choix na yo esengeli omiyeba d'abord oyo yo ozali oza moto ya lolenge nini oza nani est-ce que ozali chrétien ozali chrétienne ntango ozali chrétien ou chrétienne ntango yo olingi osala choix ya moto oyo olingi okende na ye mpo moino mobimba moto oyo wana olingi osalela choix normalement il faut azala chrétien parce que okabola na ye foi moko parce que soki olobi oza chrétien olingi osengage na vie ya mariage olobi nazobala na ngaka paye moko boye mpo aya kitoko mpo aza boye mais yeba ke yo te moto kobongisa moto wana moto nde nzambe nde moto achangeaka moto bato lelo babia na obaleka bongo ata aza sula ata aza pit ata aza boye na obaleka bongo na obongola ye moto aza na makoki ya kobongola moto te nzambe nde abongolaka moto soki osali choix ya malamu ya moto aza moklisto lokola yo je pense que okozala na moins de problème par rapport ya moto oyo aza moklisto abali mopagano parce que yo soki omelaka masanga te okosala choix ya moto amelaka masanga to obalani na moto amelaka masanga ozoyeba déjà problème okozala nango osupportaka oyo ezali solo ya masanga te mais obali mwasi amelaka masanga okozala toujours indisposé ekozala déjà cible na kati ya foyer na bino o diable abanda koya koluka ba problème pourquoi meli oyebi te ke nga namelaka te dispute ebandi mbala moko incompréhension makonfie pam trouble ekoti kati na foyer mais ntango oyebaki déjà ke ngai namiyebi ke nga nasupportaka masanga te nga namelaka masanga te pourquoi kokokende obala moto amelaka masanga nga nalobaka na nga mingi pourquoi nakokende obala mpe moto alobaka mingi parce que ntango yo ozoloba mingi olobaka mingi tu es bavard olobaka trop ke obala mpe mwasi to mobali oyo aza bavard mais na ndako na bino ozala compliqué na ndako na bino ekozala concert à tout moment mais ntango yo oyebi ke ngai alobaka mingi nga nazalaka mpe brutal so nalingi nabala fo nabala soit mwasi moko oyo aza douce soit mobali moko aza doux mobali oyo alobaka mingi te nga azala moto akanda so ndenge nasala choix il faut choix na nga ezala porte na moto azalaka kanda te parce que ye nde akozala makoki ya kotemporize colère na ngai ye nde akozala makoki ya kokitisa nga soki natomboki mais soki nga natomboka nabali mpe mobali atomboka mais ekozala terrible yango tozomona lelo bamakambo ezoya ebele na kati ya libala ntango yo ozosala choix ozomiyeba d'abord nanu te oyo ozali ozoyeba na komitala na yo moko te tempérament no ezalaka ndeni yo ya mobali olobaka mingi te mwasi na ngai va d'abord parler pour ce problème azala lokola molobeli na yo mais yo olobaka to kezo mpe mwasi alobaka te bozala ndenge nini bozala bababa olobaka te sala choix ya mwasi aza animatrice aye na ndako ya moko azosala baje aza kosamize bozosamize na kati na ndako mwa ambiance ezala na ndako yo olobaka te mwasi alobaka te moto aya na ndako moto azoyeba oyo nani akobanda lisolo te parce que ngai alobaka na nga te mwasi na ngai mpe alobaka te bato babanda kobanga peut-être koya kofréquente bino na ndako wana soki bazala na bango bababa balobaka te non ntango yo ozosala choix miyeba oyo nini yo ozali ekopermettre yo mpe na kati ya choix na yo osala choix ya moto oyo akoki kokomplete yo na moto oyo akoki kosunga yo
na faiblesse na yo moto akoza la point fort na yo na point fort na yo moto akoza pe moi faible yo poko ko mema 1+ na kati ya bomo na ye. Donc c'est ça, connaître mi konko mi yeba yo moko oyo zali yambo na yo ko sala choix. Pour être yo sala choix esengeli o sala choix na moto oyo boko se ressembler na ye. Choisir pour être la ressemblance de la personne que olingi o sala ne route ensemble. Zala ressemblance na ye. Cela veut dire moto oyo olingi o sala choix azala moto oyo ozomi mona kati na ye. Tango telobi en tout cas nazo mi retrouver so na moni ser o na mi retrouvaka. Façon na ye ko réfléchir, na façon na nga ko réfléchir, na mi retrouvaka na kati na ye. Donc ozomona mbala moko ozo sentir que non, c'est elle qui est l'aide semblable de ma vie. Nazo mi retrouver parce que tant fois to solo la kana ye na mona na likambo mo boye azo compléter ngai. Nazo sentir que azo couvrir ngai. Na mona muto so tozo banda ko solo la na ye na sentir vraiment que moi kimia na za ko se retrouver. Donc na za ko se ressembler na ye. Moto nazo sala choix, il faut na se ressembler na ye. Na mi sentir que notre kokani na ye. Na makambo ebele. Likambo ngala lingaka te, peut-être ye pa lingango te. O likindo linga mwasi obino na bala mwasi moko, ozo sala choix, mwasi wana lingane ka ba boîte de nuit. Yosko mesana na ba vie na ba boîte de nuit te. O kokango te. Parce que comme maman moko ya biso ngala fa na samedi ngala mesana na te photo que ne boîte de nuit, photo que ndebo. Yosko vie na o mesana na ngote. O moni ke eko créer toujours problème na kati ya couple na yo. O zala à l'est. Parce que à chaque fois, il y a une boîte de nuit, il y a un malam un jour, on tromper yo. On tromper yo parce que mode de vie na ye yango et ça mode de vie na yo te. Yango il faut tant yo ça la choix, il faut qu'on nous ressembler na moto yo. Ozo linga ko ça la choix na ye. Mode de vie ni o ya mimaka. Mode de vie ni o yo zanango. Po ete opo na ye azala molonga ni na yo lobi. Yango tant ozo ça la choix, ozo tenir compte ya makambo oyo et kozala pas si vraiment au regretter pour la choix oyo salaki. Parce que au préalable tu as eu le temps ya koyeba na ko discerner sur ces points. Mode de vie nini. Souvent ndeko soka outi classe après l'école a memaka vie na ndenge nini. Soka outi peut-être musala après musala a memaka vie na ndenge nini. Mais tant ngana lingina pona na libala. Est-ce que mode de vie na mode de vie nanga ezandenge moko? Est-ce que tokokokana? Ndeko yo zotalanga eza vraiment ba point moko capital pour na kosala choix. Yo mesana peut-être soko uti musala ofanda na ndako bimarate. Mais ya mesana soko uti musala il faut que nena nous na point moko avandi na ba amina ye azomela masanga akena au concert akena numoye. Mais tant yo zo sala choix luka ko sala choix na moto moni ke boza kokokana na makambo bozo sala. Yo mesana ko bimate ya mesala toujours ko bimé ozala passe. Après ko bala na bino na poko auti musala pozo ngana ndaku azonga na ndaku te fa kende na pa ba camarades il faut que nena ba vande sika mo ba solo ni ba beli après na ndaku yo sikoyo monde de vie na yo o mesana bongo te o mesana ke sengelo va na ndaku peut-être ozana vie na méditation peut-être on ta la télévision o sala bo tout sala muto yo bali ye vie na e bongo te yango to mona ka ba baza ko se tirailler na kati na ndaku. Pourquoi tu rentres à 7 heures? Il y a un message à minuit, à mon avis, c'est normal. Yo minuit, et ça a des choses à bandoto. Mais il y a une façon à minuit. Ok, on va la mouton à bon. Qui m'est causé la tête? Qui m'est causé la tête? Parce que le message à minuit. Il y a pas un message à avant. Et aussi mbaté. Il y a un autre qui a dit pourquoi? Ya mesane ko zonga ndaku tar yo mesane ko kota na ndako ya mo ndako ba soso na ya be bosibolali ya zo mona vina nous libanda na nous jusqu'à ma heure mo tardive mais yo ebi que à 16 heures là il faut que nazala peut-être na ndako et que ça a toujours un problème quand on a la choix luka ko sala choix na ndeko boza na moi ba ressemblance par rapport ya habitude obino bozali nango par rapport ya ba mode de vie oyo koki komema et ko sunga yo pe o sala choix na yo malamu ya partenaire na yo
kosala choix ndeko yo ozotalanga esengeli oyeba na kopona moto oyo bokoki kopartage na ye mpe meme foi yango na otaki koloba na point mosusu foi eza na bato mosusu baza na bango bamusulman, bato mosusu baza na bango bachrétien, bato mosusu baza na bango bakimbangiste, bato mosusu baza na bango bato ya baéglise de noir. Ntango yo ozosala choix tenir mpe compte ya foi na yo, tenir compte ya foi na yo parce que ekojouer un grand rôle pour la progéniture na bino. Lelo tozomona bafoyer mosusu papa aza musulman, maman aza chrétien, bana bazala banani, bana bake bato ba église de noir na kati ya ndako bozala banani ndeko ozotalanga. Peut-être yo zo vivre kawana osalaki choix ya malamu te, yo oza chrétien okoki obala musulman, yo oza musulman okoki obala chrétien, yo oza moto église de noir okoki obala soki nani. Harmonie ekozala te parce que bozosala bozo partager même foi te. Tomona lelo oyo aza peut-être vitaclibien, oyo aza imanien bobalani na ndako boza baadversaire oyo kuna bakebeta match bapoli aye na ndako kanda ye baoganye, mwasi aganye aza vitaclibien, mobali aza imanien, babeti match bango nyonso ekomi incompréhension ntina kati ya ndako ememi kanda ntina li conjugale. Vous vous rendez compte? Oyo azosepela oyo asiliki. Pourquoi? Loisir à pamba et boti et compréhension ba misusu lelo tozolo bawa ba divorce à cause kaka moi c'est aza vitaclibien mobile aza imanien, oh moi c'est aza mutu Real, oh kuna aza mutu Barcelone ba gagner oh ouais yena ndako zo sepela pona ni d'abord ça biloko non on liate abwaki biloko moi c'est kuna et compréhension esika mabe kotaka wana pour éviter makambo wana nyonso. Yo oza imanien, lukabe mwasi aza imanien. Vous partagez foi moko na loisir na bino. Yo oza moto église de noir, bana moto église de noir pour vous partager foi moko. Bosoka temps ya kosambela nzambe na bino na ndenge na bino. Yo oza musulman, bana musulman, yo oza tout ça là eza ko jouer un grand rôle pour l'épanouissement ya couple na yo. Parce que tant que vous partagez même foi, bano bokobota bakozala pe na kati ya foi na bino. Il y aura pas beaucoup de choses, il y aura pas des incompréhensions par rapport à votre foi. Lelo yo bokoma na ba dispute. Oh biso pasteur na biso alobi boy, oh biso balobaka boy, biso na église na biso ezalaka boy te, biso na église na ba dispute wana na kati ya foyer eza kolongola ba foi kati na bino, eza kofungola pe bikuke oh diable akoya kokota pona kobebisa foyer na bino. Yango tozo ba nyonso ezo dépendre kaka na choix oyo osalaki. Est-ce que choix yo salaki ou bien choix yo ligi ko sala ozo tenir pe compte ya foi na yo par rapport ya choix na yo ou bien ozolanda kaka ba sentiment, ozolanda kaka extérieur, ozolanda kaka apparence. Est-ce que na kati apparence wana oza ko se retrouver pe na foi na yo parce que les loko ko bala muto bozo partager ne foi mon côté problème ko ya mikakata ko ya ba monge ko ya o ezoluka na kati ya foi na bino bo sangisa foi neti bible lobi deval mieke. Parce que moko relever. Mais si vous ne partagez pas la même foi, et aux alani, ce n'est pas ça. Là, ce n'est pas l'amour, ce n'est pas l'unité. Parce que la Bible dit l'homme quittera et la femme quittera, les deux deviendront une seule chair. Une seule chair. Donc une seule chair dans les pensées, une seule chair dans la foi, une seule chair sur beaucoup de choses. Donc il faut tenir compte ya makambo oyo tangu yo oza komika kosala choix na yo. Pe lisusu tobo sanité tangu yo sala choix tolobeli sala choix ya personne oyo azo sepelisa yo pe physiquement. Pourquoi kosala ka choix te na bala kaka na linga e kaka na bala e kaka po asunga mama na nga na bala e kaka parce que tozo sambela na e kaka na bala e kaka non esengeli ko tenir compte pe ya apparence physique selon goût na yo
oyo lingaka koloba te mama Noela bolobi ka molimo mais nzoto pe kontaka nga baguna ngai na lingana nga peut-être mobile c'est bien avant tout yo comme na baguna yo wana na ba choix na yo il y a des critères autolobi et bandeli wana ozo tenir pe compte na yango tant yo ko tenir compte nango okokoma pe na choix na yo o etali physique bien corporel ndenge yo ligelaka ngalingana nga mwasi ya mukuse ngalingana mwasi ya mulai nga mwasi ya bois noir mais na kati ya bois noir yo zolinga be na mwasi ya mulai yo zolinga ba critère oyo bandeli totangi ezala na kati na ye azala mwasi moko oyo bozo partager na fois moko azala mwasi oyo yebi pourquoi yo lingiye oyebi est-ce que ça ko ressembler plutôt na ba comportement bien na vie ndenge yo zalaka tant waza ko correspondre na ba critères mususu tolobaki tolobi et ko zala pe mabete o tenir pe compte ya choix na yo selon ezali corporel bien physique ya mutu et pe ki samite parce que tango Rebecca Mose na Nzamba salelaki Isaac et choix atalaki pe Rebecca zalaki mwasi kitoko. Bible ezoloba David pe il était beau. Kitoko beauté ya mutu et dépendaka na mutu ndenge ye moko azomonela. Oh ngana koko mona kitoko peut-être yo zomona ye aza malamu te. Mais soki osepeli na bike non ye penza nda bongi na ngai. Kende liboso avance. Avance. Ezate obala ba meliso kinini. Ozomela ka kinini. Ah na balai kaka po mama asu taponela kinga ye na balai kaka po na famille na bango baza na mbongo na balai kaka po abane ko la sanga na classe ye pe na mutasunga sala ke nazala o nazali mais soki obalaki moto oyo ezalaki penda plaisir bien désir ya motema na yote ekozala pe passe parce que ekokoma na ba point moko boye okobanda toujours kozonga parce que ce n'est pas ton choix on lingaki yango parce que on lukaki soit ozala reconnaissant envers quelque chose au mutu wana salela yo yango tolobaki ke basalaka choix mpona mawa te to babalaka mpe mpona mawa te asungaka nga atikaka na bala ye mais ntango yo okozala na ye ensemble lokola sentiment wana eza kati na yo te et que ozwaki ye kaka mpo asungaka yo mon frère ma soeur un jour obanda koregrete même na douche on va nous regretter le bien ah si je savais bon asunganga na kokape ko récompenser autrement est-ce que vraiment c'est obligé na balaye voilà maintenant ba makamsu ba critère monsieur zo simba te ngala lingana ngabo o komi na ba problème ebele kati na yo o komi soko ina ndako za suna kimia te et pourtant Bible lobi c'est lui qui trouve une femme trouve le bonheur Bible lobi le comment motema ya moto ezali esika trésor na ye ezali si ton mari azali trésor na yo chaque fois banomona yo ozoke sengo soko za musiko balukosonga nokinda kuna mona mobile nanga parce que aza trésor na yo aza esengo na yo aza choix na yo mwasi oyo moko sala cho sepela na ye ndenge ozali okutana na ba critère no ya malamu epa na ye atoza musika motema no ebanozalaka toujours nazonga na ndako ndaki nomona mwasi nanga mais soki azalaki choix na yo te au préalable au salaki yango peut-être olulaka ndinga bana obina bien na fête omonaki po asalaki maquillage moko ezaki kitoko mais tant que comme à un moment peut-être il y a réflexion sur un point omoni ke ezalaki yete obandi oloba si je savais maquillage pe esilaka beauté pe esilaka mais soki osebazaki plus na beauté physique et que lelo beauté ezali susute yango tozomona lelo basi mingi bazo tricher obalaki mobali olandelaki peut-être azaki na voiture wana pe kokozwa panne voiture wana ekomi ezwi panne okomi na makolo tellement yo olandaki voiture bolingono ezalaki plus na motuka osala nini ekotinda yo comme infidèle okobima na nzela ozotala mibali oyo baza na bamituka na bango yo mpe mobali tout comme mobali lelo olingaki mwasi mpo mwasi wana aza bien aza na taille ya bien aza pembe lobi 10 ans 5 ans na pembe na ye wana peut-être azobakisa elongi ekomi na batampon ozokoka suki otala ye te okomi oregrete pourkui na balaki ozolinga suki obima na ye te
okomi koluka bato mosusu mwasi mosusu elongeza malamu. C'était ton choix. C'était ton choix. Donc tant ozosala choix na yo esengeli otenir compte ya makambo nyonso oyo. Okokolinga mwasi akosala pe accident elongi na ye pe ezwi malformation, mais soki yo amour na yo choix na yo ezalika basé na beauté na ye physique eke lelo azwi malformation, est-ce que okozala mesure ya kolinga ye ndenge olingaki ye, ou bien okoma otiki na ndako oke koluka bamisusu oyo bando bima na bango? Voilà comment le diable aza kotondisa motema ya moto na bilulela parce que osalaki choix ya malamu te. Na kati ya bachoix oyo ozosala soki otenir compte ya bapoint nyonso tolobeli, ata lelo na kati ya ndako likambo ekomi olobi non, ça c'était mon choix, je l'avais aimé parce que nakutaki na sepelaki na oyo na sepelaki na oyo, pe esengeli toyeba ke moto akoka na nyonso te. Na kati ya choix na yo peut-être moto akoki kokokisa 10 sur 10 te, et que peut-être na 8 sur 10. Le reste c'est le Saint-Esprit qui a kokisara biso, parce que la Bible totanga ki na Corinthiens toyebani vraiment malamu te. Mais tant que ça les choix par rapport ya ba critères mususu oyo ekoki kosunga yo ekosala ke olonga na kati ya foyer na yo, ekosala ke o vivre libala moko ya malamu lelo okoma ko regretter, lelo oyo lelo ozo démérer une infidélité parce que choix na yo ezalaki moto ozwaki te, peut-être olandaki mwasi wana po asalaka na ye ndenge tolobaki la fois passé awa aza na mbongo olandaki po abanda kosunga yo na mwa mbongo na ye, mais motema no ezalaki epa na ye te. Voilà comment oza infidèle. Siko oza na bachoix na yo libanda, mais mwasi wana ozwaki kaka po asungaka yo na mbongo, devant Dieu tu ne seras pas béni, tu ne seras pas béni. Yo peut-être olandeka mobali wana malgré ça apo ebi kaza na mbongo asunga famille na nga osunga ngai boye boye, mais bolingwa solo ezatelelo ozala na mutu na moko pembeni oyo lingaka yango tozomona bato bazolela ona kangi mwasi na nga zobima na chauffeur, mwasi na nga zobima na mutu boye na boy, mwasi na nga zobima na voisin, parce que tu n'étais pas son choix. Alandaki pour intérêt moko boye yango lelo lokola désir na ye posa na ye ba choix na ye eza bato wana yango nazokende kuna. Voilà comment passe ezokota kati na mabala pe ba victime ezali bana. Choix ya mabe ekitaka tina bana tango foyer eza nesengo te à cause ya choix ya mabe osalaki bana bakozala ba victime. Yango ndeko mwasi ozotala ngai, ndeko mobali ozotala ngai, yo oyo ozala besoin ya kosala choix, il faut retenir compte ya makambo tolobeli. Eza malamu kobakisa pe kosala choix ya moto azali propre. Et ça peut moko ya ba critère ya choix. Parce que moto mosusu okosala choix aza sale. On voit omoni pena moto wana pena za salité. Salité sika avandi salité, salité na molimo, salité na makambo nyonso. Ozomona mutu moko ozolingo s'engager na ye aza salité même na molimo, même ba propos na ye oate na kaliboso na bato eza salité. Okosala choix na mutu abongo te, yo mutu o peut-être ozaka na pudeur. Omi batela kavoloba otalaka nino kokoloba kokosala choix na moto te aza na salité na maloba na ye, salité na lateli, salité na comportement, salité na vandeli. Non, il faut retenir compte ya makambo wana nyonso. Oza sale fille, oza sale homme. Donc oza propreté, eza malamu te. Yo mesana na propreté. Oya ozwa mwasi moko aza salité. Et kokoma toujours koloba suka nini tango ke nokuta choix na yo lokolo linga muto aza propre okekuta mwasi mo aza propre osala nini. OK kuna tango yo ke kuna obimi déjà la volonté ya Nzambe okomi ko vivre na kati na ekobo. Alors pour ne pas ko vivre kati na ekobo sala choix na yo malamu. Tango zo sala choix zwata ozoke no visiter pe mwana mwasi esika vandaka ndenge azalaka ozotala pe mwa ba critères na yo, si ça correspond engage-toi, si ça ne correspond pas il faut pas t'engager, parce que kolinga te lobi moi ça la carré dentaire, moi ça peut ça yo AVC, moi ça peut ça yo liboma. Il y a beaucoup de hommes lelo ba comme fou à cause ya choix, à cause ya choix. OK kolinga mwasi moko mwasi wana alinga ba dépense poche nous eza mukuse okomo kende ti koyiba tolobela kango na émission moko okomi koluka osala ba détournement na mbongo ya l'état pour sepelisa mwasi. Non
Non, okomi kobanga ozangi kimia oyebi ke lokola naza na mbongo te peut-être akokende tozomona mpe basi ya lolenga boye mwasi lokoso ya mbongo mobali na yo azangi ozokende kosenga bakamarade ya mibali mbongo non, contente-toi na oyo koza nango. Yango ozomona lelo basi mingi ya mabala baza kosala adultère à cause ya manque ya maîtrise lokoso ya mbongo. Yo pe papa tango oza kosengage tango miyebi position na yo kokende kokota na nzungu ya ma famille te. Tango okoti na nzungu ya ma famille ekozala impossible okoka kozala na kimia ekozala impossible. Donc na pourquoi na lelo tozotalisa yo comment okoki kosala choix ya conjoint na yo po ozala na libala moko ya esengo, ozala na kimia na kati na libala po ete bana o nzamba kopesa bino na kati na libala bazala une grande bénédiction pour la société, pour la église, pour l'entourage, pour la famille. Tout commence à partir ya choix. Ndeko mobali, ndeko mwasi oyo zolandanga esengeli koyeba. Vous devez savoir qu'il est primordial que votre futur conjoint correspond aux critères et valeurs que vous vous êtes fixés. Donc, tant que vous avez futur choix, futur conjoint, et c'est azala muto, azala bakati ya critères yo lingaka, ozala pe moto na kimia. Okozala moto ne sengo, okobanda kobanga bangate parce que okutami na moto oyo aza ko correspondre na ba critères oyo olingi. Sala choix na yo kolandisa volonté na nzambe. Tolingi futur na yo ezala meilleur. Tolingi futur ya bana no ezala meilleur. Soki okolanda toli otozo peso na pokwa na lelo, okozala mwasi ne sengo, okozala mobali ne sengo. Basala kashwa na se ya kwitite, basala kashwa na loyenge te, babala kape pona mawate, babala kape pona ko récompenser batute. Bala sala choix oyo yoza convaincu na motema na yo selon ba critères na yo oyo établi à part volonté na nzambe. Il y a les critères o nzambe atikela biso libre arbitre ya moto koyeba ko sala choix ko za pena ba critères na yo. Soki okokisi makambo oyo okomona ke futur na yo ekozala malamu, okomona ke futur na yo ekokende malamu. Soki oza intellectuel olobi ke nga na vie na ngai na kolinga kobala mwasi aza pe intellectuel pour que vie ya bana na nga na lingaka ezala boye, ce n'est pas aussi mal, ce n'est pas du tout mauvais. Eza ba critère na yo eza te lelo yo oza intellectuel okosala choix mwasi ono lingaki po aza kitoko mais atanga na ete oki obali po sepelaki na za kitoko mais tango tie na ndako olie ozwa likanisi ya kosunga ye otangisa ye classe akoma na niveau oyo lingi. Non, tu n'as pas eu ce temps là ya kosala ngo obandi mena kofinga finga ye soki alobi moko ya français mabe boye est-ce que yo tanga te ngam na pekisaka yo tanga baboti no batangisaka yo te zoba mwasi obandi kofinga moninga tant yo zo mema benjir na kati ya foyer na yo. Est-ce que mwasi wana ozala moto ne sengo ozo rendre une femme malheureuse na kati ya ndako na yo? Tu ne seras pas une bénédiction pour elle, même pour Dieu, parce que ezalaki choix yo salaki tant yo sali choix na yo monike makambo mosu ba critère mosu se kokite. Mais il y a des voies et moyens, il y a comme ma moninga na choix oyo na ba critère oyo lingi. Moi si olingi po azaki toko atangite. Mais mai na kelas. Et ça na ba cours du soir, et ça na ba cours ya ba alphabétisation ba pesaka. Kotisa ye sungaye akoyekola, akoyeba, akokoma pe na ba critère oyo lingi. Mais yo lingi ye osali yango te mbala moko obandi kofinga. Obandi kotia moninga mal à l'aise ekozala malamu te. Soki boboti bana bazoyoka ndenge papa ozofinga mama bana bakozala pe ne sengo te. Tout comme yo pe mwasi na ba choix na yo oyebi ke non olingaka ba dépense ebele, olinga mobali apesaka mbongo mingi, mobali aza na ba mbongo ebele, okosala choix na mobali oyo revenu na ye eza mukie. Pourquoi okende osenga ye ba makambo ya minene tango yo sengi ye ba makambo ya minene aza a mesure te ya kosalela yo yango obandi kofinga ye.
Ah, pauvre garçon, pauvre mari Moroboy. Yo zane loko. Yo sa elangani. Mais oye baki ka ro sale là le côté. Pourquoi tu avais accepté? On a nyon dimaki na libala. Libala bongo e ko honorer nzambe te. Pe libala bongo ko zana kimia te. Yo lingaka mbongo. Senga nzamba pesa o mobali ya mbongo. Pe nazo rappeler ko mbongo ezalaka le présenter. Mutu musule loko moni na le présent za na mbongo. Mais futur ne oyebite. Bible lobi il faut naturer enseigner kabiso. Les autres comme on appelle les autres sommes on a pas tebele bazalaka na mbongo mais bazana ngo lisusu te. Ba musupe bazalaka na ngote ba koma na ngo. Donc ce qui yo choix na yo eza basé ou bien ba critère ya choix na yo eza basé sur l'argent. Eza choix malamu te parce que mbongo basala kango. Mbongo basala kango. Tango moto azosala ko kipe komanda. Tout comme pe moto azalaki likolo ko kipe ko kitana se. Yango soki osala ki choix na yo pona mbongo. Ngali ngambala za na mbongo. Neti na yo kaka bandeko moko na salon moko na zalaka. Bandeko basi wana bazalaki ba métis. Ezalaki na ndeko na bango pe mwasi moko métis azalaki wana abala na ye mais mobali ne azana ba possibilité te bazana mutuka te. Mais bango ba roula carrosse. Ba bandeko zo mona mwasi wana kofinga ye kolobela ye. Yozo kisa biso soni banzoto na biso oyo eza banzoto ya mbongo oke kozo mobala pauvre bongo ke ndima pe ko bala mobala pauvre. Est-ce que yozo ozo mona normal te? Est-ce que ça normal? Tala kutu na proposer mutu moko boye aoluka mwasi moko boye mutu moko boye aoluka mo okolinga na yo ye. Voilà ba mauvais conseiller. Conseillère plutôt. Muninga sa bali baza ko rappeler que non nzoto na biso poso na biso elinga bato ya mbongo pourquoi ke ko s'engager na mutu aza pauvre. Peut-être c'était son choix mais yo zo influencer muninga. Lelo pe bande ko ebele ba bebisa mabala na bango à cause de influence. Ya baninga osali choix na yo c'est leur conviction na yo mais muninga moko ayesu ko influencer dans le mal. Lelo o perda libala na yo mobali wana lelo bango bamona ki azaki nelo côté mais est-ce que lobi ya moto ezaka na maboko ya moto? Non, lobi ya moto ezaka na maboko ya Nzambe. Toyebi te o Nzambe azobombela ndeko wana toyebi yango te. Lobi ya moto ezaka na maboko ya Nzambe. Lelo yozo sepeloza na mbongo lobi pe ko zanga ngo tout comme o lobi azanga ki lelo pa ko zo yango. Donc na tango tozo sala choix na biso toyebaka ko limiter Nzambe te. Faisons choix avec Dieu. Tant yozo sala choix et le monde Nzambe oko se tromper te. Pe ko zala limiter te. Lelo oboko ko zala nango te lobi boko zwa. Lobi pe boko ko zanga lelo pe boko zwa. Donc ça la choix le monde Nzambe. Ça la choix na on a ba critère oyo lingi oza mutune sengo. Vraiment la sepela qui n'a pas qu'on a lelo ko partager na bino parole de Dieu par rapport ya choix ya conjoint to ya conjointe. Choix nini yozo lingo sala. Ozo se baser sur quoi? Sur quel point na onyo sotolobeli na poko na lelo. Lelo oyo bande ko ebele bakufa à cause ya choix. Motazo regretta lobi soki babandela mokili. Na koka ko bala mobali ote, to na koka pe ko bala mwasi ote. Mais eza déjà trop tard. Lelo pe même na basali na Nzambe ebele bazolela. À cause ya miso ekosaki ye asalaki choix selon volonté ya Nzambe te, selon ba critère mususu te, lelo azolela. Ministère eza par terre, vie eza par terre à cause ya choix na yo. Bande ko ebele lelo bazolela. Bazo regretter à cause ya choix o basalaki. Mais na ko ebisa yo mokeli na libala ezali Nzambe. Na problème ni surtout ko kuta na ngona kati ya foyer na yo par rapport ya choix o yo salaki. Zonge pa na Nzambe. Loba Seigneur, j'étais influencé par telle ou autre chose, mais Seigneur, nazali susu na choix te. Yeba na kosunga ngai na longa na kati na choix o. Quand ça la choix mabe etina yo te okoma infidèle, okoma adultère, okoma cupide, ou bien okoma soki nani okoma non. Zonge pa na Nzambe. Nzambe aza capable ya ko changer mutu, a ko changer molongani na yo, pe akoma pe malamu po na yo. Yo oyo nano sali choix te, ba critère otopesi yo eza ebele. Mais soki okolanda yango, okozala pe mutu ne sengo. Et obika vie esengo o condamné pasteur te
o condamner maman na bino te, o condamner ba camarade na yo te, o mi condamner yo moko. Mais avant o komana, si je savais, tolobi était ça la choix malamu. Tant ozo ça la choix, zala na ba critères pour les poussés par le Saint-Esprit, ba critères où ils ont l'avenir na yo, avenir ya bana na yo, pour être aux ala moto na kimia, au troubler ordre public te, au troubler nation te, au troubler église te, partout où yo kozala aux ala moto na kimia, parce que au sala ki choix malamu. Na pourquoi na lelo, on mouke otolinga qui te partager yangwana sur le choix du conjoint, sur le choix d'une conjointe. Ndeko yo landi biso na pokwa na lelo ezalaki émission na bino Téléfemme oyo epesami na mosai na Nzambe mama pasteur Noela Mungenga Chimanga oyo azali boso na bino na lisungi na molimo mosantu tolingaki to partager na bino sur ces points oyo lelo batebele bakoma ko regretter pona yango, mais pona yo ce n'est pas encore trop tard. Ce n'est pas encore trop tard. Avec Dieu, tu peux faire un bon choix. Si quand Zambé a pas mbola bino, ba téléspectateurs na biso nyos, ba o nyos ba ngaka émission Téléfemme, ba o nyos ba zo soutenir biso spirituellement, matériellement, tika ete nzamba lola a pas mbola bino. Na bosanité, nazo pesa merci na réalisateur nangai, Papa Charlie Kanga, Zambé a pas mbola ye, na ba initiative na ye, soki bozomo na ba image ya malamu ezali kanisi na ye Nzambe apambola ye pe libota na ye. Nazo pambola pe cameraman na ngai frère na biso Merveille Katumba, Nzambe apambola ye. Soki bomoni émission leki malamu image ya malamu nazalaki soutenir na bandeko na ngai oyo Nzambe apambola bango. Pe nazo pambola chaîne na biso Congo Star Télévision, tika ete Nzambe apambola chaîne na biso ekende lisusu liboso. Napesi kuku na molonga na ngai Pasteur Pierre Chimanga, Nzambe apambola lisusu papa. Napesi pe mbote na libota na ngai mobimba, pe na belle famille na ngai mobimba, Nzambe alola pambola bino. Na bosanité na pasteur na ngai na mobateli pate apôtre Israël Fambe, pe na communauté bonne parole mobimba, Nzambe alola apambola bino basai na Nzambe nyos. O bozolanda ngai na pokwa na lelo, Nzambe apambola bino. Na bosanité na pesi pe mbote na patron na ngai papa Alexis Bungudi, Nzambe apambola yo, pe na ba collègue na ngai nyonso ya Imprimerie Presse, Nzambe apambola bino. Na bosanité ba client na ngai nyonso o balandaka pe émission Téléfemme, Nzambe apambola bino. Na lingaka bino mingi ndenge bino pe bolingaka biso. Nzambe azwa lokumu na pokwa na lelo tolobelaki likolo na choix ya conjoint ou conjointe. Tika ete kimia na mokonzi ezala na mabota na bino. Na bosanité kopambola bandeko nyonso bazwami na Goma, loboko na Nzambe ezala likolo na bango. Peso tobosana te kobondela pona mboka Congo ete Nzambe na lola akitisa ngolu na ye na kati na mboka Congo. Kimia na mokonzi ezala na kati na mabota na bino. Ciao. HP Media, la chaîne qui vous édifie.